Capage TV. Capage TV. Mais il était à un album pour ma sengela mba muninga. Mais il était à un album Ah, angenga kaka. Mama, okuteka boy. Na lo bébé lo ndira tika album na paraki. Sauta nana studio. Nana studio. Bambote komaka nana studio. Yana fête misusu ndime lo ndino ezanga bala misuni me otika na kilo. Amen. Pastor Solo liko. Keo kende, oke no mona ba film. Idiki ebele na kenda na sentiment na mona film. Ça de fait des aka moko même ozo sentir ba tianga na pourtour bango tribune. Na mona e comme la pasta. E comment na sala wa kese. O sukara ba. Ngana mama zanga to sala wa kese shiki mara kamba. Na lo baba yebi. Na le kama kambo eh. Tika boy. Mama tika. Quatrième fois. Ngate non. Mama tika passe awa. Bisiki passe. Tika boy. Siko toka na guitariste moko boy, masa so moko aimé. Azati lelo, mama timote. Mama. To répéter na guitare mo bena ba drum ya combo. Juste que nous avons un concert. Na côté ya bien. Côté 17e NC. Nandanu. Capage Kala. C'est le général Bosembo. Tu bête un concert. Capage. Tu comme aboy nzo ngani mtabeta guitare a habité. Mama. Report au sala na mi ko nyo so kota ka toye mama. Kana mwana la fille. Oh na bi na ko beta te. Mais tu comptes au premier guitariste au gaba socialiste au gaba nani mama. Ba fo chanteur ba sana mantema na ba mo ba ndima ngo mais ça ba linga ngo na ba tout. Ouais bien ba. Parce que ba comprendre te yo kama lobo. To kitika ba zo renye. So comme musicien ko se personne na nzembo ta te zo renye. Alors moi ba faute ngaka ya yo saka na douche na fe yimba. Oh ezaka bongo. Na mona ngoko. Vana te voter ba mise ta ba lekaka. Bandima kata? Bandima te, na bandima te. Bandima kana soni. Bana bazo 6 examen d'état. Kalami ite yango yo examen d'état ezali kobima. Collège décarré ensemble na King Service baza vraiment en partenariat officiel. Donc parents nyoso ya lingi mwana na ye. O ya revara mwana na ye ake de kotanga na Canada. En tout cas opportunité yango oya. Bobo sana mwa mike bosunga bana. Ebele bosala berere boki kosomba desa c'était buna na banjela ki ça c'est kufa avant. C'est pour ça que bon botindikeli mwana voyager bokanyi motema 4 à 5 ans après mutu munene na mboka bozui vie. King Service en partenariat avec Collège des Carrés. Collège des Carrés ezali na Canada, précisément na Montréal. Kotanga awa ezama bete ça penda très bien. Mais kotanga awa et comment na ba anomalie ebele po ba professeur be ba futa makate ba komisi bana ba tricher mingi ba mata. OK. Yango moni King Service. Autoza ne partenariat yo yebi. Kotion se to bembo se to ngi to bembuki. Préoccupation ezali kaka relevé bancaire. Soki ozali approvisionner te na compte na yo King Service à cause de la charge à partir de $50 000 pour approvisionner compte na yo. Oui, ko banda déjà ba demande sur bonksela mona banzela o ya venir na ye. Ba para mingi ba bakate bakantaka so kwazi mbongo pa bonksela mona venir ko minga ngambu. OK. O ngana kemba ki epake akemba. Te mabe. Kombo nde soko etikali yo na mwana ezalaka kombo asoni. Soko ozwaki mwana koi na kombo ne etikaka soni. Pona kozwa visa d'études parce que ba visa ou prise en charge ezali sous-souté. Prise en charge ezali sous-souté pour cop wana ici et baby. Mais ce que vous avez besoin moi na yo azwa visa d'études en tout cas collège des Carrés est disponible pour la barre na bino nyonso. Ba frais académique il faut que futa yango bien avant pour ozala na ba norme ya collège des Carrés na King Service. C'est parti. Montant de prière au stade Tata Raphaël du 12, 13, 14 juillet 2024. Je demande à tous les musiciens chrétiens qui désirent m'accompagner au stade Tata Raphaël dans ce programme de la montant de prière du 12, 13, 14 juillet 2024. Voilà comment ça va se passer. Fais ta vidéo,
tu la postes sur ta page, puis tu me tags. La personne qui aura plus de partage et de j'aime, c'est celle-là qui m'accompagnera au 12, 13, 14 juillet au stade Tata Raphaël dans ce programme de la montagne de prière. Et voilà, vous le faites sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram et n'oubliez pas de me taguer surtout. Et surtout, il y aura une surprise pour les 4 sélectionnés de cet appel. Merci, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans Capage Télévision. Merci. Bon, je suis Kala et beaucoup de gens moi tango ma vidéo est vraiment écrasé par erreur dans la chaîne. Merci d'avoir soutenir Bisso de près et de loin. Tous on a pasta. Marambosé belé, tout le monde a vu Capachou là. Il faut yo moro peno kota lola pour mater à pasta. Ceux qui te montrent dans lola té. Oui, pasta pas ça ranga mutali bosso ya ko mater ya. Mama Capache ezayo po yo zarananga air nyonso et puis na terre yo. Eza na caméra, eza na bande ya caméra. Yango mona ngana za toujours exemplaire. Pasta. Na moni au moins temps mais ça va hein. Kitoko. Ngwa yebi kota na Dieu bon. Bien habillé hein. Merci mutu mo pese so na mo kina commentaire ayi singa. Pasta pe na sokoti lola te biso sa to déclarer. So mo na gango hein. Il est kelinga. Mutu na kamusinga le bi pasta yo sokoti lola te mais biso to déclarer. Na seki na ngai me tient. Vraiment, t'es à Sololi. À Sololi. Pebi na seki. To solo aksebino ka nzela mala. Vraiment. To so pikolo la bino ba makamboyo nan boyo kati. Surtout ça. Et là on a regretté. Et comme ça va bien singa na fête. So que na fête bo que président ndenge za na fête. Ore suka wana ba utiliser lenga ba kumgo tsomo susu na ba YouTube wapi wapi. Yes we. Congolais. Donc après de pexagate. Surtout ça. Surtout ça. En tout cas, ngana esa kimi susu na biso qui na réclamer beaucoup là. Kasi ngapen moni ba mziko pasa otika ngabité moi ko kangeza ti. C'est ça. Malang ba pexagate. Okanga ndenge ni. Toti avec ndezo sunga. Ah ba pexagate malamu te hein. Et là on se malamu tige keni. OK. Les autres ne saka esengwa malamu na malamu. Et belé bandi makamate bazwa vie bazong célèbre soni. Et le côté. Ça aurait été dit pas bon episode total nza nzamba za lokumu. Ko zela ke loko pa mutu te ko komiso zoba. Ya solo pas ça. Mama wanga très bien. Soko ningi dignité na ebeba bando senga ka mutu. Valeur nyo ça pesa que ici et sili. Na mona ngo ici ça valait. Surtout biso basi. Parce que ma beza na RDC. Soko na humilité pas mutu amoni o pa pamba. Ebele penza. Ebele. Capable de faire ce conseil. Voilà peno sololi. Omoni RDC. Yana culture moko te. Mukolo wana ngana utaki soki wapi. Na comme na ponga bina soko ya. Mutu moko be na range na ye na ibite so ndenge nini. Telle émission. Teto soki de passage là na mo embouteillage. OK. Frene muke. O soki pesa nganini na ko bengisa yo zo numéro na ngana ko bengisa yo ko soki cadeau moko ya nini. Mama. Na télé deux fois. To pousser na embouteillage alandi lisusu. O zo numéro na ngate ngana bi. Na boité na yo nanga na no zo numéro muninga. Olanda nga chaque fois numéro ba komango na TV. Yo na senga bisiko po sala nini na senga bilimbisa to na tante to na mbute. So na temna pesa numéro ba nga ba mona kena nyinze zela. Bomba mapambo la ngata mukolo mususu. Mone na sakie ngabi kena ngo mama ngaba trafic yana pana ngati. Te ya yo le karte. Mama webi ngabi. Mama. Naza rescapé on zamba tala. Zamba pikola. Mama. Alokota biso. Tu déjà comme na suka yaka mama. Asa comme ki fulu. Olobi pa bien. Batteria. Muta comme fulu. Batteria. Mo combien na suka bité oyezo ezonga babiso ye. Na ta ki on trier pe rouge allait vraiment. Ya solo na bité ote na boka sikote. Yango base. Capage to na 2024. Passe ça 2025. Mukili sengini nini Capage mukili ozomona mukili sana makambo susu nzamba cha foko kwa koyeba. Amen. Oyebi ke mupepa saka na mikuwa ndeni pasta mupepe na mikuwa oye saka na mikuwa ndebu ebujaka. OK na lobi mupepa saka na mikuwa mani pasa na mikuwa mais na mise mona na te
na mwana kita po ba kokate te ba kokate et peut-être ça ça comprend parce que faut tout na miku wana no ya mai za wapi pourquoi ba les soko tale za calme elle moka tombokaka o ya bouger c'est ga ningani o ala la katika la kimia tant to bougera miku za na ndoto ndetinda ke to ba comme tout monde wana la ala muki tant mai bougera bouger ba ndiko ningsa ba c'est que fait mai ala mukaka comment mon papa quand on a ça mais ce que mais tombo qui ne fait ça et inda même en bis ba na ça mais ba mona ke e indi perturbation koti mu pepe jamais kota na kacha mai mais tant mai ninga na ça ba bis ba ki no to poto pumbelo kwa mu pepe muki ya mukili tokima comprenez musuba ke dape battre mi côté mususu oui maeleka si mama banga agitation eleka mais ba bimi di banda te mu pepe na mai na mikuwa c'est de zonga na mukili force nini mu pepe tiki rabiso calme mo ka yaka ntete puis comme na banda mikuwa biso pa mo na okende ko okende apena kidiba comment na ba kame kende rapeti quoi et quoi force naturelle na lobi na adage ya pete mais soko na adage ya be eza makambo kapasi landa na olanda autorité ya mukili ezanga na yo tika we pastor nganga très bien bouding biso nde to sali mukili nyonso komona ezaki zamba kote batonga nde zwa lukumu ok nandanga bien na olanda problème toza nango awa toza na mukili toyebi ko reconnaître bolamu ya batu te bolamu ya batu ezaka za na mbongo to mobola te vie humain yango nde ezo répondre vie kapage komonaka mobola pamba te soki ozangi leka soki oza nango mpe pesa mais kopesa mpe leka te mpe bokosi so nyonso amen yokanga très bien osololi pastor yokomaka naloba towelaka bato baovivre bango nde baza na droit na vie amen tokóma na système soki nameki kozwa na kowanga na bato tu bakelele nango mobeta makambo nango kara vome bakufa balonga batenga kalime na vivre nga moko on a droit kovivre yo moko oui mais droit nzambe apesa na baninga nyonso kapage toza na bacompte à rendre oyo tokende opesa rapport kotika kokamwa kosamba misusu oyo tokosambe kozala masumu oyibaki te na makambo mike mike ozalaki na bato betaki karo olekaki olekaki aveugle olekaki mobola olekaki boye moto azalaki na nzala opesaki ya kolia te bato wana bakufi nzala likolo ya koboya kosala bango eloko enge epesa bango surtout kimia batika koderange bino ezaka mpe lisumu makasi ebela bato baki kokufa na banzela ngola mpo na nini babwaki tozwi kimia te kapashilandanga bien mboka moko tokokuta bapesaka bato bomengo tokizaki na Egypte omonaki bapesaki na bomengo momonaki vie ezokende pe omonaki babola mpe ebele batungisaki na nani soki na bimobola ngani na boya koluka mpe yangani ezaki kimia nazoyebisa yo tika boye pastor kapasi mutu ye mokoko nazolobelo makambo ya mikie amen yokanga très bien olanda toza na place oyo tokoloba nazaka na susi te ke mutu nyonso azanga nayebi faso bato baza comprendre mokili te oza na susi ya bato naka na susi ya bato nyonso bazwa kimia bazanga bomengo me bazwa kimia ke mboka eza yanga yo kuna susi ya bacheval ozozwa susi ya banyama mpo baza na droit na vie talaka na komi na niveau moko so na otomba namoni soso ya bato nayebi te nasango mingi na bangola oui nasango mpe na lemba basoso bakangamaka na basinga ya bameshe evimisa bango makolo ekataka nazala yebi te bokengelanga soso bokange na mpe bino 1000 francs mona bana kati mpa bakangi baye nango nasombi gilete nalongole malembe ntango esie na kitie botikaki napesi bango 1000 francs bato bazokama o nani fo yeba soko otiki ye na defo akoliesa vi na ndenge nini nyama bengama te aza na makambo pasi ya par kolia mama nazoba no makambo mike tala yango mondele asala vétérinaire yango pourquoi mindele baka na susi banyama makasi koleka mpo nyama alobaka te asexprima kaka na oyo azomona nyama aza na liberté moko bapesa bango neti ya naloba ngo ni po comprendre même mbwa kapage oyo fite oloba batusu bazaka mbona lupango balesake te lobaka mbambo ya kongo nde po bambo ya kongo nde moko mpe na banyawa kongo pasa mawa tobambela banyawa kongo na bambwa misala molili nzoka nde nzala etenga misambo elongi ngati sikola monaka nyawa za ndoki surtout mbwambo meme ngai alingaa bambwa me mbwa azaka na quartier na biso natalaka 4 fois
mato ekita mokile lembi mato epola etala elia mbo sentir que bapanze bimi donc biloko wana qui ça va pesa ke su biloko te nana ko pesa e bakolonda ko baliaka mabe ça va yango moni bakima rapete mboza ka fidèle ati na difficulté apart que ngam tumba kimanga na ngola ngam bakimanga na nzela na bitemeli solo mbo pena to tambula amoni fula tika na meka ba no gangelanga eba mokeli mbo mauvais sort ati ko lesa ngate na suki na kende peti atika libela soka bunga na ebiti to kabana mbwa kapashilanda toke malengo lelo mboka tozokumisa Congo Congo eza pays na biso nyonso kapage tolobelaka bato makambo bakomona ngo na avenir amen kobetela motu lisolo ndoto soka lamuki amona ngo te toza na droit biso nyonso ya vie amen nasenga congolais te nzambe mutachanga epuis ngana Congo tozalaka na partenariat te na reconnaîtaka Congo mpo nzambe natanga awa na nzela baparent amen kobongana nga selonga na kotiela Congo misu te mais soki naza na yokanga bien bato bakompenaka place Congo eza pays na nga nalinga yango makasi tous les moto asalaka aza na se likolo kwa baba Congo nalingi bino amen problème na nga nde ezalaka ke nga soki nataleli makambo nazomona ekofrene makambo nga nazokoka na luka esimba te oyo nga nazoluka ebalani te no naozela na bino ok naolanda pasta oyo nazoluka eza oyo nga nazoluka nakotala pays te ekoya emata nga nde fo nabima soki namoni droit na nga oyo ya koluka lipe ekoki susi nga so esengo te nakatisi Brazza soki esimi te naki yango Angola soki te nazongi mboka nakoluka ti nakotatonaka mpasi oyo nakozwa kimia na fandi amen koyeba mama defandaka yo ti na suka amen kovanda kimia eponaka pays te tika boye pasta azoloba polele tomonaki yango comment kojuge moto ake fana na Vietnam comment kojuge moto ake na Liban aza ne kimia congolais nake fana na Singapour avandi kuna mpo na kimia batalaka mpasi vie epesi yo raison mama place oyo nakoyena esengo bobetelanga maboko na na kaka womeneke na place bomona ngo lichomi nga na vende epesinga kimia na bana eloko toyebaka te nazo bano polele partout vie eza soko obongi bakobunga te okoya soko ozwi te tikala tika boye pasta mama nazwaka noir sur blanc kotikalaka na nyongo ya susi ya bato te sa ozala nango oya mpo sepesa bango oya oyo kobimisela o lichio tika boye oyaya kolanda bango te omonanaka te mama yaka ta tour tomona yo kobenga ya kotyola totala ndenge akoma très bien soko oza na makoki te komeka koya te yo koya ntango kozonga etikali sija koseka yo solo mokili solo tika na place okomona claire te vanda nazaka mwana famille telefone tokobenga nazwi te na suki awa soki liyo etanga minga merci conseil nazopesa na vie partout nzambe moto asala mokili kote nyonso congolais aza soki oza na mboka bapaya banani vanda nye soki ozwi okoya soki ozwi te tikala eya na misusu mpe bakima mpo na makambo mona na famille epekisa mona na famille akenda musika osololi ko pasta akenda musika ebele bakenda na esengo te ebele bakenda ebele omonaka bango wana baza libanda boya Congo lokola palola mbanga Congo eswanisa ye te ana problème na leta te ana problème na famille tika boye mama nazo bano polele eza na makambo mosusu omona na vie esisa esengo kolinga bandeko ezalaka mama ezali ekomaka avandi mpenza atali bomotema ebebe na bana bandeko ayini ezalaka so mwana teke boboto evandi kaka na ya koma okende okabani na bacaritas omapesa na charité bandaki nde libanda motu ebeba auma okabelaka bato ya caritas natalela bino famille na nga botyanga mabe esengo bomoni nga na foto nazotina makambo na moma na kati okotali bambeli ezoka mokongo soki bosala nga fefe na nga nakoma likambo nakomi te bien sûr mabe na bino epesa nga nazonaki nakoma motu mais elekisa nga na banzela oyo lelo bomoni nga mpo nzambe alinga soki te nakufaka kala nakufa tongo so ozokopa makambo na tongo comprendre que tout le bon kafashi nazo pesa conseil sérieux soko zo so na muta zwali pa sala attention alokota te na alokota bomengo c'est ça nazo bisayo moi si mobile so so na sala attention ato moni aspect ana cicatrice nzela leka po moni sengo wana egolongwa kaita tabetite tika boy comme ça clair on a le baso comprendre nga siko goy ayebaka kotala ba qualité na oloba te goy asenga ka critique mais courage tant ozo na courage ba ke o ti azui c'est que le kaki
ngapeti to sola na on ngana leka mutu mtazanga na kwa likambo ya monelela amen soko zo comprendre donc moni soko zo soana gérer donc anga très bien non la da pasta conseil mususu kapé so kutena mutu bo sola pona cop tika copé za libo soko lika masolo mususu ngana la kisarate te na eko remarquer bo boto to linga ko sala pona bato bimaka bazoba ebele soko zo comprendre okomi yango mani makambo mosusu tika ezala bongo nalobaki na yo te babangaka o na mosika ezala to te ozala na valeur opusa na bamona boboto nyonso kopesi mokongo baseki bake kotyola basimbiso touche mama nazolobela kongo yango moni nga nakengelaka tous les 4 points carrés na remarke na kongo balingi boboto to mikitisa soko mikiti mpo na mutu amoni yo pamba or mutu mosusu makambo azosala soko otala so makutukitu aza kutu na se makasi mais lokola toza na posaka ya kozwa likambo to mikiti okolo oleki biso mpo na fete soki pemini tosekaka yo te osololi pasta oyebi jango nakomi na osololi nayebeli je otimbeli otosola yango moni ebele otimbeli je okompele otosola mama yoka penda otosola très bien yango moni soko oza mutu alekaka na nde toza boye na mabe na malamu loba kaka malamu kolakisaka malamu oza nango te liboso ya mutu akopesa 100 francs tika boye kapage papa nakoza na $10,000 nakia kutana mutu aza na posa nsa elika mokopiyanga $200 ata nakuti fo na ye 600 nakobima nakumisa ye pamona ke na 200 kopiyanga ndeza mbongo pende kobombanga okona na 10,000 eleki ya ye na yango nde esali ke nazala salaka sagesse ya mindeli so naketa pa partenaire so ke pa partenaire olakisaka ete ke oza nango koleka ato ye ndenge nini zalaka na se ya bokonzi ya mbongo alingi apesa sala influenceuse nango libanda des fois bato bapia ko 100 francs mikitisa kapasi nazo bano makambo ya vie toza na kitiri moko na Congo oyo balingaka te moto azopesa kopa mono kitoko koleka ye komo olati elamba kolekanga komo olati bishi kolekanga akopesa kopa mbali boso mbali bale motema ebebi zela yangani te bato bazali pemene bakoti egiabo moto azopesa deja abonga nakomi joko makambo na loba nakomi okomisika mpenza bisika kabashi okosana mutu mosusu bolobi bien okokoma boye amburiema yo moko benginga amburiema ya nini abandi kosala bafantaisie comme so eno kamwa ye okomi osololi so ntango ozovanda ye moko ozosantike oyo linzanza mais lokola ndenge oluka kopi nazaka kwa yenda ye ayebi osololi nayebi te soko ozokomprendre baje wana mama sala eloko partout otambola merci papa ona aloba siko yokinga yango loko na lata nakoma na Kongo atoza nani modele na kokumisa koleka ta jalelo likolo jalelo mama il faut faire na pesa on a kebi openda zakande zoba te na biro na ozwa wana ekobwelerena sirena we péché tui tango kwesa changer yo kama na loba merci to ana mboka moko orata likoloka ya malamu na biso narata nalobi na yo korata ngo pe na motema mapete malamu na yo bayebi modèle ozalelaka nde bayina babi oyo auvwama tokata azaka deja ya kobonga na tomonaka bon se toke suboy atikala okomi nabite soko ona aloba makamba mike Kongo eza na culture te mama nazoba no polele toza na lero yo mutu azotala intérêt ya mutu te azotala kama mutu na matériel koma ekotala nga kiti na motuka koma yaka na ba bijou koma ekotala nga lati ba bijou boy koma ekotala nga lati bilamba kitoko boy koma tsaka ba maquillage biloko moye ba $8,000 ora peso cop abandi ba calcul comme na nga makasi na coopérative kaliki lona sikoyo ebandi kokota diabo modèle abengisaki ona komona ebalani te na lisolo na telefone yaka mbangu na komona alembi nini elembisi yo abiyema to changer système pasta na mona kango nyonso ndenge nini mama mokonzi abengaki nga
ekomi ya kofuta mo 20 ekomi yaka lelo yaka polele soko yoki makambo na bando comprendre nga nakomi yango moni partout okende même na fête de makata na fête soko koti teko kofanda ko fête oyebita pa invitation tantôt na cadeau ko ko te beli ba ko melate modèle kofanda ka ndengo latel déjà un ekoti namona o remarquer musuka na place bo fa na kiti miso bandi ko bouder pa basangisi biso nyonso likamnanga sali nini ela Teresa yanga selo makoki yango namona mutu musupa bengo bokanga photo azoboya abude te yo te to kanga sima ela manso to kanga yo koleka yanga kilitira RDC to koma na kilitira mundele pata ko tama na couper travers même costume yo ji kutu malamu tala batunanga baswala ka ba aussi mala namona ke mona ngola patron zo tama na fatira muke travailleur range tant bazo kita pato za nesengo tande na futa ba travailler bazana miluka malo ya malonga Congo na kitiro te Congolais soka bengi yo même yaka na ndako fo yaka na lipapa tika mutu ka musika zo moto erozo kita yaka na mutoki lokolo tambola kia mona pene ko toki comme ça bongo seka sima bimisa pesa na lichonjoka au dribbler teto système nazo ebelete pour na bongo nazo betelo masolo kapash yo kanga très bien je te dis devant Dieu OK nango musika pambo kanza kwa famille ba omekanga te famille nganité yo moko ndongo lingi yo batu misu bazoka yo mabe kolonga yeyo bino bazo na bino ebele ko lekanga bukena nango wapi nazoka nanga muke na pesa nga valeur ko minga ngambo et comment pasta Thomson epile soso te en tout cas nga Thomson apila soso so ko pelo na loba otimbe est-ce que banani balobaka c'est ça oya bengisi yo azai na idée te second second ko second ngabuti na yebiye ako bambelo likambo za nango te po pata koma na diabo api mayo namoni pas nete so comprendre quand eza ka so la tikitoko ndiro to otondi or ko la tikitoko nza ko tonda te c'est ça tu comprends Teo solo ni pas. Ko lata kitoko misakabso kwa totonda. Ne yango ngambo. Ogoyi. Mama nazo bano polele. Ona lo ba mutu to lokanga. Na ba famille, na ba wapi makambo isa. Na ba kotonyo so kuza isa. Et puis okoma na bera ko misaka ba mbongo na likambo yebite likola ko lata. Toyeba matanga fete biso nyonso et là teno kande ba monise ka na mbongo likamuke pesa so beza te ote akabaka te et là te lo goza piakeri te na lata rapona linga ko lata bilambo tanto moninga na somba ile lote yakala na lati ne pona fete na bomba kanzoto ko etika la kana o na lati nde yanga ndako ezaka yanga ite mandam ko le aussi le club batu misusu batu toyeba na mandako tango bakufa bateka batu misusu bateka batu tu bazaka na mabutu bakenda bandako netika la fone bana bateka bapanze misusu bakenda poto libela yango isenga na Egypte mboko simbi yango na yo nabaki o yanga o tozolia do na bilamba o na lati o na zolia yanga o na tiki na ndako yanga bisi yo na komi na caractère oyo kolonga yeyo nabaki souci ali bande kokota na katite kati nda sala kanto te sala amen so ikate baby libande kufi ba olongwe na mukili tika boy pastor mama na so bano clair amen lingaka ya kate sala propre pour libande za na temps amen o ina matote musala ko sala ko peso fruit kontaka mingi na musala ke na batu ngamba sa lokumu yangoko na musala nde badatelo maboko olemi musala batona babai oko bimala wa nyongwa mapa nyongwa mapa obi nyongwa mapa suneni pasta mwasi ya mapa soki azoteka mapa baka ba futi ba deux filles soka kwei o etika la ba futa kete soka bandeli ko teka ne ba nyongwa kali ba no futa masusu po ba defa oko bimala mwasi ya mapa oti ko teka ba nyongwa kali ba futa ezate ba téléspectateur yango penza obi manyongwa mapa seremona manyongwa mapa na TV na longwa baboya babenga sute opotik meliango yamoni profitaka na yo amen maze profitaka na yo kapashi amen ne façon ko expliquer te il faut ko goyeba tala amen nzamba pambola mbongo nyonso za mbongo amen nyonso ko zo soko lingia ngo ko peso kimia amen et loko moko to ko envier ko le kana mbongo saka ba chiffre otali modèle to vivre ndenge moko ba voiture za na prince soko tali ko kanza batutu ba bonga to somba kaka makoki ko sombe mona soko za na makoki ko somba mutuka wana pesa ko lala o mi ko lala o komi patron
patron za mutuka ndako kola la voyage soko sali yango où est le man okomida na mama nazo bano polele okomida patron na ndenge na yo nana makoki ya ba million te mena koki ndoto yango na ebisa yo mase yo kanga penda très bien nazolanda pena fongoli matoi oza makambu ya pete ya fongoli pena matoi contrôler yo kenge la périmètre oyo kolata ber sa oyeba na boboto na yo tika boy pasta boboto na mileta ber ebengeli wana ya kokana yokamaka salo kabele 2000 wana salo kabele 1000 okomona okokama mokolo ye bato baye 5-6 kopesa bambote baoleka azana bavisitere bayende bamona yo yeyo nde bakopesa yo pozaka bilobaloba or bilobaloba te musano nzoko bazaka nango jaloux yo moni nga na nyataka mini te nga te paso solo soko pesa na koyeba oyo anga eza na nzela erataka te amen yanga nzamba proclama yango nazopesa conseil sérieux soko ozokende boye kokoma na objectif isa dégâts mutu moko te na nsima kote kobeta eso na ndenge mabeki bamanipulaki yo jamais okoyeba te ozokende nzoko na nsima mbunda etikala kobeta sa oyeba naoloba makambo mike zelaka na bapire biso ko apesi nga ofpire kutu yende azokoche su yo ndenge oziawa koloba te bomba kotanga nga te vrai mutu keba na mutu oyo sana nuboye apres nga na kope faux mutu nazoba no makambo mike kotambolaka na bato wana te bamanipulateur nate osokompani tambolaka na bato oyo soki bozwa naoba no makambo mike oyo akolingi opesa okapasha koezite te akopesa bakalkilite akotambwisa yo te akokuta so mpe na bato ebele te pa ridiculize yo oyo nazobetelo dossier sérieux yango nazwanga mpe na vanda boye te so nakanisika ndenge na wuta na bimelela yo nana otema na bordure jamais mais na humilité na nga ebima lokola batutu fo lengola bango mpo na nzela bato nyonso nde tozozwa 100 francs mais talanga ndenge ozozwela 100 francs na ndenge nini na ndenge nini moko abengai nga tosololi bia oyo nakopesa oka ngabi te 150 mpona ya o te zwaka si 80 nakomika ngabi ezala mbano na suka saka na bato na yo ta nakangi ye atia bwepan amikobenga nimeoso ngabi tala komeka kutu te na kojiba atuku tokokisi atokokisi na koya te fotikala rigueur na vie kapage oyo ayo kozala ya yo conseil gratuit soko obimi nanu te kende malembo bima soko so obimi kontrolaka bapa okokanga naloba no makambo mike kontrolaka bapa même yana fete misusu ndime elongi no ezanga balia misuni me otika na kilo amen pasto solo liko ke okende okende mona ba film ebele na kenda na sentiment na mona film ça de fait des aga moko mais mo zo sentir que ba tianga na pourtour bango tribune na mona ekomelanga pasta ekoma mal à l'aise oyo wapi osantika na pourtour babeninga na emiyenga na fention ekomelanga ezali bakosamaka masanga ofani mpe osanti ke bayende bayimilenga okompane jango nde biloko nasiko fo katela yango corner amen dignité basombaka te dignité basombaka te fo yeba dignité no place eza kote olekelelaka mpasi oyebi tambolaka na bato bazonore yo bazolinga mosala osala bokokopere ti suka kozalaka jite te kendaka pendaki na alaise oyo abavanda tala naopesa conseil sérieux banyama misu na zamba baswaka te mais so bamoni baselaki documentaire koleka balion mpo na nini ce qui est rare c'est ça est cher banyama misu baswaka te yekane na zamba bazoluka kamera so bamoni baseli documentaire po yeba tina mai yana bambisi misu bamoni documentaire mpe so batie bavie ebele abimeli wapi ya boye pesa na maswaka te moto asakane na mai asimbi ye ce qui est rare wakoyoka biso ayoki merci pasteur nzamba pambola en tout cas bambotela banai bambotela bato tu balingaka biso pasteur de solo li Abraham langi kaka umela merci à trop
Mama Kapashula yeyo. Abraham Langi Zamba Pambola yo. Tozosola kaba makambo yo. Otepsi binoba. Ezaba kudi. Tolo ba makama mikeme ya kilo. Te passe au lobby donc kengela wana bakebele ba ko benda bat basanga. Mama na zobetelo ma solo. Comment on même ba partenaire. Ayaka bien après commune Zaza. Eza faute na yete. Eza faute ya coutrement. Téléphone akolobano makuba mususu. Komona yo abaye. Akobaye te pour osaka na posa sala na yo. Mais modèle télé même dirait pilé ye. Ebele. Or nganga nizane na lula malamu. Mama. Malamu comment mabena Kinshasa. Oh ale kakana TV il faut battre la harmonie. C'est ça. Mama, soko le kana TV comme quoi musicien. Musicien azana album muté. Pour ma sengela mba muninga. Musicien azana album muté. Mama, oki kambo. Angenga kaka. Mama, okuteka boy. Na lo bébé lo ndira tika album na paraki. Sauta nana studio. Nana studio. Bambote komaka nana studio. Fin de l'année komona. Ya baninga chez Bimi yo zawa wapi mama. So bangona bagenda luka mabanga na makasi. Keba na message yo sengo libanga mama. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash Outko Sokola apakola kama gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé apakola mafuta na biso pe. Kitoko. Ba o balingaka munoko na bango comme le moi rose beaucoup ko 6 épisodes là pour ko bébisa munoko te. Rude Beauté a yebiso oyo. Omona ke batache moko esalinga ya mwindu. Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel. Eko bébisa yo te eko sala allergie te. Donc nyonso eza naturel. Omoni ça Rude Beauté. Aosala peza ba produit ya kitoko. Oyo basala na kati ya mafuta. Soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati. Eza na inconvénience moko te oyo ata bébé apakola. Nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment mikolo na tingani ka na Rude Beauté. Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Pastor Boni. Oh, kitoko. Oh, osaka depuis Erninya. Kapash manda na découvrir bio herbe cacao na kumifa. Sika boy. Oui. Oyebi milo esala na nzota bana mibali. Na biso na komaki no bati. Basi na yango makambo oka remontada. Ya ko remarquage Yo penza. j'étais capable mais comment ko pianga ça. Pastor ndenge za boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezongisaka force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Ekitaka to ya sucre na kati ya nzoto. Tika. Etrataka biloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona muté. Eza na ba traitement ebele. Epa la biso basi edebouchaka ba trompe. Esalaka mpe ke sucre limie ka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi mpe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Nga na mela yango tongo pokwa. Nauti musala naza nango. Eti biso bata birobo. C'est que vous avez dit à douane non banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au batama na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kancho ko mini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda biso bata ba secret to melaka secret chaque fois. Pona misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Capable de l'obia, ba douleur, ya libumwa baba vente ba wapi na ba rein nyonso tika circulation sanguine nyonso bien et traitera pena makilezo circuler makasi bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango nezo traiter yango base livraison pesa partout monde entier partout na monde oza na Brazza ba numéro to okoma oza na Irlande oza na États-Unis
effet de rinete ya matanga. Na sala kwa kese. Osukana baba. Ngana mama sanga to sala kwa kese shiki mala kamba. Na baba yebi. Na le kama kambo eh. Tika boy. Mama tika. Quatrième fois. Ngate non. Mama tika pasi awa. Bisika pasi. Tika boy. Siko toka na guitariste moko boy, masa se moko aimé. Azati lelo, comment te mama. To répéter na guitare mo bena ba drum ya combo. Juste que nous ça concert. Na côté ya bien. Côté 17e mai na C. Nandanu. Capach kala. C'est ba général Bosembo. To beta concert. Capach. To koma boy njonga nem tabeta guitare a éviter. Mama. Report au sala na mi ko nyoso kota ka toye mama. Kana mwana ba fille. O na bi na ko beta te. Mais to ko to premier guitariste ko ba socialiste ko ba nani mama. Oh, bosuka nani? To oh matuga. Bosuka nani? Kongoza na makambo. Kongoza na makambo. Bozo pe caché. Kashani. Biso to ka to beta to ebana. Ba sepela kaka. Parce que toi na fait na somo ko ba daya oncle Tim. Ndo na super fan. Yeli kamge kaka. To yembi na bafe bako ka kribo mama. O kiteni oni. Mais bon répéter quand même, bon beta. Banta mo ko en tout cas. Ba fo chanter ba sana manje na mo bandi mango mais ça va lingango na ba tu. Oye bien représenter. On que pas comprendre des yo comme lobo. To kitika ba zo renye. So comme musicien ko se personne na nzembo date zo renye. On m'a ba foti on ngaka ya yo saka na douche na fe yimba. Oh, ezaka bongo. Ezaka bongo. Na mona ngoko. Va na te voter ba musicien to ba lekaka. Bandi magatin. Bandi magatin, na bandi magatin. Bandi magana son. Alors on y a lobby wana. Oh ya weza wapi? Mama, musique yo. Kika. Kana yo. Rapasiko. Ba tebso na ni to beta na on est na matanga. To beta na matanga. To beta est-ce que biso tanga to mata boy. Ngana masanga ba pemisanga. Nani? Contre. Na répéter 3 mois en tout cas. Ah papa permission sous. Au contre-temps, faut yo kanga. Na nzemba li boso ma. Désolé ni yo maka ke batinde ba lo bakuna. Balandi musique ba ko ba télé blanc yo ki c'est là Nathan. O matambangu c'est Nathan ba yo ki ba ko sa ko pekisa ngalo kwa jouer. O motande bango. Makameza na mboko. Na mwana filme. Bape kisara. Bape. Toko caractère. Balandi. O matatro, zela ka bandinga na ta. Yo ka sonte. Musique. Musique ya cool mama. Oh fabia yebite. Oh. Ndeba yemba kawana. Ebi maranzembo. Me ba loba ngolo kwa rap. Oh. Nzembo isa pena maloba. Siko benda ngona feeling ye koma nzembo. Dépassé. Ende salaka. Soma nzembo yebani amutu. Tika boy. Mama nzembo nyo simba makelo ko moko. Ba emba bolingo kali ke momoko. Nzembo so ba emba bolingo tuli, nzembo so ba emba bolingo yebani. Nyo so bolingo. Siko bolingo na ndenge nini? Oh ya yebi. Koma ye bolingo embika lokola ya yo me yebani ayo yebani te me nyo so bolingo. Ora. Mama. Na ko yeba. Son kaka. Bolingo mso etulaka. Etulako mais que baona bande bandi magana quartier. Tous les faux chanteurs bandi mabanze monoka kuti bafanda baona ba. Musicien mo côté o azana na actualité. Andi mama na coin. Jamais. En actualité té. Axila andi memuninga jamais. Bazaka propre kaka. Oyebi bango pesa. Société TV tika na mutu côté toi qui ko ba yebinga propre. So bo habiter mali comme mi bimisi. Ubunga te obasila. OK. Monte ngana zaka misiana nyoti. Yeso to voyage kutu na Liberia. Ubeta ka atkala kana huwa. Nostalgie. Nostalgie moko. OK. Tuneli ka babengana ile okosa. Uona boya kana ngane mbongo toka kuyemba mabe. So moninga salika moere. OK test na kesa munene babengani yo. Comment no menisier? C'est Ozo kenga magana ngo oya batu babengani yo moko mibi misela wa. Oya batu beba kamusanga ya. Omona ngo e pasta. Namona ka. Ayo simbite ngana ndule man. Yo zandu le man okenda ona kenda ku test na nini me bazomtsaka biso.
On a saka faux. Ole kako lo baba mo ngaba benganga ngana ba pexan kutumba mo na kata. Ah, tu kana ouais. Ka depuis am kolwana na nzembo ka mo ko wana liboso na te mape manga weza meche na ngati. Ole sa baninga ba lo banangai. Mais ba supporter. Comme ça c'est ça là. Ole baninga nga ba lo banangai ki o mata mingi. Ba tu misusu. Ole famille lo ba libata lobi. O ba zo yeka miziki. Yo so mata kita muke. Manga ka. C'est que ma. Mama. Na bagio tena baby. Mara mususu ole na ko ba libata lobi ndetika. Oh, wale pe. Na ngana na son catégorique. Ona eyanga ite. Pourquoi c'est mususu za libata. Forcer na nini kapashi likamboke simbite chanjawa. Ngakuna kendo test de l'air et simbate. Mbala moko baila. Alors, so ba métier ko ndimate nzama ko tikelo yango. Oyo ko kana akopia ote. De vieza. Ya moni vieza nzambe na memaka biso face à lingi. Ya moni ko mona ka musala moko te mukie. Amen. So ina no kenango. Tanto na yango ndiko peso lipa. Ko bateke anatanda. So so bele ko anatanda même nzambe ko sepana ote. Mama to tangati na 100. So ke kopo mona no tangeza te ke na kopo zo de pesa 100 francs to ça. Banda ko linga ngo bomba mona kana nzela na pa ouverture. Ko mutu mune. Ndelo ko sala kango wana. Na mona ebele ba kenana ba kopo musu ba zo avia pe ba ko muso nge sous classe. Oui. Bo saka ba biso. Ngaso ina bongi na ko tangela ni. Moyen. Bonne collection ngala na place ko CP. Otanga 15 livres na bongi non. Mama bola buka vina livre pour la ngiro ke no luka. Ngana bongi na ke no tanga. Aboniko? Ezasuna tanga. Même comprendre ko tsabato batanga bo selanga. So bori bana ko kufi bokwe. E mati to ke. Bonga na kengela. Mama boni bo. Na so bana polele. Ya solo pera pasa. Vie eza mukuse. Vie eza kamukuse. Salela katan. Soko seki seka. Vie eza mukuse ko. To umera kana kunda. Malamu. Malamu yako fana nzoto. Ta omise moni. Ya solo. Esengo na okaka ekimisi maladi. Esengo na okaka pesa nzoto kimia. Parce biso to linga kana ebite ba congolais azana ngwa bombi. Azotambola kwa meneti ne mutu mo boye. Azana motana ndaku me ibite ko lia ne mabe. Sampo abimisa basi. Boye fazela ko baluka. Balika mkezate ko wangana yemoko na boye. Wana za kiloko banda ngone bande soko sana piaka. Soko za piaka luko mata. Piaka évoluer. Piaka ezala ka soko bandi bombela nzoto provision. Pour métier non ne kubité. OK. Tant mon métier ko kube meseni. Comment on tiko ta pour entrer ça? Comment on taka du corridor c'est pas ça pour kolonjo to yo. On est qui n'a pas sur moi 100 francs. C'est pas là. À toi du voyage j'étais. Lia bien. Là t'as bien, ça la boy. Bana non ben lia ça bango. Solo. Musu pas sombe la bana na telo ko en tout cas. Maman na mona ka, maman musu bena na bana na ebo papa mona makasi. Bana ba. Linza midi ko tela bana kaka. O sela mona mwela mbago ya be mabe. Mama likokota ngoti wapi? Bana balula ka ba voisin na secret. OK, ipe ba ye ozwelo ango. Ba o ba yo kwa mama. Ata dole. Moyen. Ce que zangi bien et mon ami c'est ça. Ocha bana mal à l'aise bakuma te mama ngako kelo ko. Ngai penda vina ngana ba polele oya ngeza unaliaka. O solo li pasta. Mama ngako tana penda ko pesa nga foti mafu. Oye mon ani anga na lie na mais ce qui voyage na ke. Oye tikali sana yanga te. Mama nana susi okanisa ka. Zamba pambola penda ko te wana. Pambote. Ngambo c'est Capage TV. Capage TV.